Nzamba pesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai. Shalom peuple de Dieu, shalom partout bozolanda biso na Angola na mokili mobimba. Toza awa na Pasteur Vasco o awuti mboka ya Congo. Aye awa kotala biso na kati ya mboka ya Luanda. Shalom Pasteur. Shalom mama na biso journaliste. Pasteur Vasco, basango nini oyeli biso awa na kati ya mboka ya Luanda? Bon, sangwa malamu yali koyebisa bana na Nzambe ba se repentire babongola mitema na bango po koya na Yesu Kristo ekomi pembeni eloko motu ya yango wana. Pasteur, toyebi ke comme pasteur, mais avant comme pasteur, toyebi ke osali 24 ans na sorcellerie, na magie, tolingi toyeba koniata na yo awa na mboka ya Luanda, est-ce que oye na mission, soit oye kaka visite? Nalingi to sambela avato banda. Nzamba lola, nzambe na bolingo, nzambe na nguya. Ozanzambe oyo leki likolo ba nzambe nyonso. Ozanzambe oyo kokani na motote. Papa malamu, papa na bolingo. Kolo to tiki émission oyo na maboko na yo. Tika ete bana no nyonso bakolanda émission oyo baleka na kobikisama. To banda émission oyo na yo elongo to suksa no elongo Yesu Kristo. Nguya molimo mosanto akamba biso ko bande bandeliti na suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ok, maman, merci. Naye na mboka oyo Nzambe atindi ngai ndenga lobi na mokanda na Esaïe chapitre 6 verset 42 alobi kende kofungola bana na nga miso ba oyo baza na boumbu longola bango na baumbu ba oyo baza na prison bimisa bango na prison moto oyo ayebi ndenge bakangaka ye nde ndenge bafungolaka moto oyo ayebi ndenge babebisaka ye nde ayebi ndenge babongisaka soki diable aitilizaki nga pona kobebisa bavi ya bato aitilizaki nga pona kokotisa bato na prison aitilizaki nga pona komema bato na boumbu konyokola bango tango molai yango moni Yesu Kristo na mawa na ye asemboli loboko likolo na nga alongoli nga na libulu ya ténèbres sika nazalaki atransporte nga ye na nga na lumière aye kopesa nga manda pesi nga lobi yo mutu oyo bandaki kobebisa bavia bato natindi yo na kati ya mboka Angola kende kobongisa bavia bato yo mutu oyo bandaki kokanga bavia bato natindi yo na mboka Angola kende kofungola bavia bato yo mutu oyo tsaki bato na boumbu natindi yo kende kolongola bango na boumbu ndenga lobi na bandeli na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7 nde mission Nzamba pesinga pona koya ko traiter ba cas difficile a bato o ba nyokwa mitango molai ba luki ba solution ba zui solution te ba lembi balingi batika Nzamba tindinga pona kanayo esi kozali numéro na biso kozala fichier wana ko hésiter te benga to kosambela pona yo nguya na Yesu Kristo kokita okomona lobiko na bomo inayo. Bon, pasteur, utolo bake Nzamba tindi yo na mboka Angola po ya ko traiter ba cas difficile. Mais to ebi peke na Congo bisiko uti bato pe bazana ba problème, bato pe bazana ba cas difficile. Pourquoi keza la kaka awa na Angola? OK, merci. Yesu Kristo lobi na biso nini bo banda na Jérusalem. Obongo bokene na bamboka pe ya bapaya. Omoni Nzamba benginga depuis 2017. Lelo tozo kende lelo après près 6 ans ndambu banda Nzamba benganga ndenge na service na na tamboli bamboke belé na tamboli kaka Angola te donc c'est-à-dire na bandaki na Congo ba oyo Nzamba saleli bango ba biki pe bazali omoni biso tozo sala publicité ya monde à ténèbres te tozo sa publicité ya Yesu Kristo même na ba poto na bazi esika o Nzamba bikisi bato bazolanda biso na bemission oyo o balandaka biso bandakala na ba biso TV ba DVM ba Daniel TV balanda biso ba yebi eloko Nzamba salela bango na nzela nanga même na Angola awa bazolanda o Nzamba bikisa pe bazali
ozomona mais tosalaka publicité na biso te publicité na Yesu Kristo soki publicité na biso tokobenga bango to tobenga bango toyebisi bango bosala ba témoignage na ba image ya vidéo botinda pona tango na ba chaîne balanda po bato bamona ke ndenge nzambe osala kati nanga mais tosalelaka yango te ndenge na ye awa samedi eza na bato bayebaki programme ke na koya bayaki pe koluka nge sika oyo na vandi na prier po na bango lobi lelo lundi na tongo ba misu pe ba témoigner ozolanda ba misu ba témoigner ba yepe na esengo ozomona ba yepe na esengo kaka ndenge na za ba yepe na esengo ba yekumisa monene na nzambe ba bimi pe ba ke bazali ozomona donc na Yesu Kristo o atretaka baka difficile azali nzambe azana maite na mafuta te na mungwa te na bougie soki ka kondimi o se repentir Yesu akotraiter baka difficile na yo po ete Yesu Kristo ndaza nzambe. Merci pasteur Nengo lobi que Yesu Kristo atindi yo po oya ko traiter ba cas difficile mais toza pe na bana nzambe belé partout na ngola kaka te pe na mutu mobimba o bazolanda biso ba msusu ba yebi yo ba yebi histoire na yo be ma msusu ba yebi yo te c'est toute la première fois ba mona yo est-ce que okoki ko sala une brève introduction po ba yeba oza nani avant ozala pasteur ozala ki nani outi wapi bazoyo kaka koza pasteur mais pasteur ngwa outi wapi abanda ko sala nini pona bana na nzambe bayeba vraiment brève histoire na yo. Merci maman na sepelaka kutu mingi bat babenganga frère na sepelaka mingi babenganga frère pour moto oyo aza motuya koleka bato nyonso ezaka ka Yesu Kristo biso toza betikete ya pamba Yesu Kristo ndaza ko utiliser biso omoni na koyebisa yo boye passé nanga nazalaki kacher oyo babengaki na kombo ya Zombi Vasco Kisimbi kombo ya Vasco euti wapi kombo ya Vasco yali kombo oyo mama na papa bapesaki nga po papa nanga azalaki pasteur na kati ya église Fepako Nzambe Malamu donc kombo ya Vasco papa moto apesaki nga tango na botami kombo ya Zombi bapesaki nga na scène ndenge na bande komela makila kolia batu même ba michopo ba image za wana ponga na za témoignage vivant na za témoignage moko te oye uti gauche to droite esike uteli mutu ayebi te non ozomona na za témoignage vivant ozomona na za témoignage vivant o nzamba sali alongoli na libulu ya ténèbre aye nanga na lumière ozo comprendre na bengami na mutu te na bengami na Yesu Kristo nzambe ya Alexandre di na bala oyo tata nanga salelaki ye wana pe nazo sela kino lelo ye muta benginga naza témoignage oyo ezali na be preuve kolakisa bana na nzambe sikani ni oyo nzamba lokotinga na bandai ko panza mutu meme ne pasola na ebite pasola awa bubenga ngo nini eloko e pasola ka ba bot ba konya ba nzete minene nga siko bande kola lisanga bazotanga ngo na mutu baobeta marteau e kote panzi mote fungwame na otali konga na libumwa ebimia ba image yali na kopesa ba image puisque balekisa ngo ndenge baolekisa ba image oyo bana na nzambe balanda na kopesa ba image wana nyoso omoni donc kacher bande kobenga Vasco Zombi Kisimbi ezanga yeyo lelo frère Vasco Daniel o na komi kosalela nzambe omoni oyo nzamba lokoti pona koleka kobikisa bana naye donc na ye pona kosepelisa motu te mais na ye pona koyebisa bato ke babongola motema koya na Yesu Kristo komi pembeni omoni nga na bongoli motema moto ateyinga zate tokoya koloba na témoignage tozoya mabondeli ya baboti na nga na misala babanda kosalela nzambe ndenge nzamba lobi na mukanda na Apocalypse chapitre 3 verset 19 alobi na pesaka etumbu na bato nga na lingaka po batia molende babongola mitema na bango nzamba pesaki nga etumbu na mukolo moko na kwa ko expliquer nde to na témoignage na mukolo moko masube kangama na mukolo moko na melima ye refoulé na mukolo moko pembe komi mukuse na mukolo moko ba meminga l'hôpital or que pendant 24 ans na ebende ba melaka kisite na ngina bisolo komoko okoki komona mutaliboma asala 15 à 20 ans amelaka kisite ma vivre ka bien
azolia pe biloko na fulu. Mais mutu normal ndengo za boso meka kotambola ta makolo boy. Omoni makolo evimbi bambume bimi, ome kolielo comme abeli bumu vimbi maladie bandi. Mozo comprendre te mutali boma o azolia na fulu, mais comment vimba kalibu muta kufata resistaka. C'est parce que za yeteye ba chanzeye. Waneza poswa pamba besprit des otambola katinaye. Omoni? Donc ndenge nga pe nazalaki pendant 24 ans na yeba ki ndenge ba melaka kisite. Na yeba ki ndenge ba belaka te, ndenge bazwaka tonga te. Mezaki na mukolo moko tangu kanda na nzambe telemi. Kanda na nzambe telemi a partir ya nini? A partir ya mabondeli ya ba parananga. Mabondeli ya bandeko nanga basi pe ya mibali. Misala obo salela nzambe. Yangwe deklara kinga. Nzamba moni atindi basal na eba te yanga bakobanga yemo kwa ye ko frappenga omoni okolana na témoignage tango frappenga na koti koma après 4 jours signe viezara kite ba bengi mwasi nanga na bandeko nanga boya kobongisa ye l'hôpital ya Saint-Joseph wana na Congo na biso soki ba bimina ordonnance bozane lika babengi no bosomba kisi mais so babimi maboko pa baboko molenga c'est que babengi no bobongisa moto na kufi omoni babengi bango babiboya ko bongisa ya le kana morgue po akufi le temps bazolela tande Yesu Kristo akabimelinga alobi nanga na tie maloba kati na yo oya kondima maloba oya kobika kende bisiko vanda bisiko koma na oyo koma te kende koyebisa bango bolamu nanga nzambe na sali likolo na yo yebisa bango babongola motema koya nanga Yesu Kristo komi pembeni omoni mission nazwaki directement na komo mona na bimi na porte tangu na bimi na porte nazonga natala sima bi kotala sima tenga Yesu Kristo nazanwe longo poete na tema loba nanga kati na yo kende koyebisa bato poete yondo bebisaki bato na tindi okende kobongisa bango yondo kangaki bavia bato na tindi okende kofungola bango yondo kotisaki bato na boumbu na tindi olongola bango na boumbu na kombo nanga Yesu Kristo donc bato bazobika na nguya nanga te na makasi nanga te na mafuta te na mai te na mungwa te na condition te na pratique te kaka na kombo na Yesu Kristo oya tinda kinga yango moni mission wana pesa kinga nazo salango na ye elongo dans lokola na niati awa mutu nyonso bamelaki vi na ye yeba ke fo bayoka moto basanza ye. Merci Pasteur Vasco uti koyebisa biso lolenge nini Yesu Kristo abenga kio o banda kosalela epe message o Yesu Kristo apesio mais tungi to yeba olobi ke obotami na famille chrétienne ba parents na yo bande ko na yo bango nyonso baza ba chrétienne baza ba chrétien ngape nazalaka chrétien siko pe Yesu Kristo azongi singa chrétien siko ko devie na yo o devie ndenge nini. Okay. Botama na famille chrétienne, au une éducation chrétienne, si un chrétien a que se retrouver na kikatière. Ok, merci maman. Yango moni une mission musuto sala ki ana ebisa kiyo na Psaume chapitre 1 verset 1 nzamba lobi nini. Alobi esengo na moto oyo atambola kana lisanga bato mabete. Esengo na moto oyo avanda kana bato bachola kanzambe te. Na quartier to vandaki ezalaki quartier oyo batu babanda ko beta ba shit donc ezalaki quartier ya sikabanda kwa esila te pebele esika ba ochumbola ba zelo pona koteka nde mabulu wana to batu banda ko beta ba shit mokoyoka ba jeune bazo gango ebika place distraction moko ezo salam yango na ko profiter ko ebisa bana na nzambe distraction nyonso eza ya nzambe te distraction nyonso eza ya nzambe te alors tangu ba jeune bazoga psi tozalaki intéressé te puisque biso tozalaki na kati ya moboku na nzambe donc tobandai kotambola ba papa ba memaki biso na vie ya prière donc à part classe eza répétition eza église elo toyebaki tozalaki pe na ba camarade na quartier te sikoyo ngai likolo ya bilula lula likolo ya boyo ya biyoka yoka yango moni monde à ténèbres ezobebisa vie ya jeunesse likolo ya bilula lula bilanda landa nga likolo bilanda landa na bilula lula na lobina kenena no kotala eloko oyo ezalaki vi na nga te nake kotala na kuti ba jeune ebele na basi na mibali
mibali bazobeta ba shit ba concours ba shit zobetama ngape na sepeli nango na commission naza nanga libre na ndako emusu na ketala nanga shit mukolo moko na ketala shit muninga moko pembeni ya quartier epananga alobi nanga Vasco ba jeune nyonso tobeta ba shit ya meyo ya kato otika ka ba jeune musika bongo pona nini yo pia ka ko beta shit yo kaka kotala na sepela ki na makanisi wana ngape na komi ko beta shit ba komi ko laksanga ko beta shit okoya koyoka na témoignage oyo muninga wana ayaki ko benga ngana kota na shit azandoki nani atindi ye oko comprendre na témoignage o tala ndoki ya libanda akoki kopesa mwana no ndoki te ndoki ya libanda akoki kolia mutu na famille na yo te eza kaka propre bandoki ya famille na yo nde bakozwa kolia kindoki na butu bapesi na ndoki aza pembeni na yo po aleka na kopesa na mwana na yo. Est-ce que vous comprenez? Tokoya ko simba biloko wana awa nazo expliquer ndenge nini na bebaki. Alors na komi kobeta shite komi kosala envoûtement wana puisque génion soya hasard ezali ya nzambe te ezali ya monde à ténèbres na distraction wana kote la kinga envoûta kinga na komi kosala na kotia na lati uniforme mais na tie bilamba ndako na kata chakos tangu na ken ba moninga na ke classe mais na tourner na kota ndako moko sila te na longoli bi uniforme te na god na leki na ngana kebeta shit ozomona donc même via classe na lingi yango lisusu te. Alors pendant na kombeta shit papa yo kindenge wana ba pese rapport wana apesa kinga punition agangela kinga pona yaki mwana papa linga ki mingi to agangelinga na yoki papa na zongeli répétition na makambo ya classe tangu na zongeli mukolo moko mususu na komi ko kazaki samedi bat bazoganga concours po concours ezalaki tangu ezo sala mabata komina lemba matete njili bakoyana concours na bana masina shit concours esala manobia soki na zaki mena sali concours toke de répétition na ba yaya na nga ya basi na mibali nga na komoson saba un pas na sima un pas en arrière na zozonga tina bungi bango na kimi bango na ke kotala concours tangu na ke kotala concours muninga ya mibala ye pananga alobi Vasco yo ndenge ni nazoluko mikolo nazomona te nalobi nazali obi nazoluko nazomona te nobi ozolukela nga wapi po nganda kuna biso za pembeni obi te nazoluka yo o comprendre ke bakotisa kinga de na nzela moko ya mabe po basala mission na bango me ba monike baboti nanga basali makasi pona olongolanga ayebisinga na solola kina maître na biso na yebisa ke na muninga moko za na corps bien et puis azobeta bashiti bien poto bande ko kola nzoto minene mai azobeta bashiti bien yango maître alobaki na kende na yo okende kosala lit soko sali lit lokola ozobeta shiti bien okozala bon litaire muninga wana mibala yaki na mission wana azalaki pendoki nazolo wana mwana na nzambe moko eza na ba camarade musu ba ko approcher yo ba approcher po na mission moko baza bantena ndoki ya bandoki o batindi na nzela na yo eza na mobali musu pa kwelo chérie je t'aime mais aza antenne bandoki batiki batindi liboso na yo ozomona sikoyo eloko nini passé tango alobi nanga nobi menana mayote ameminga winza matete toke tosombi mayo tosombi na kola toye nango na pokwa toke na ye entre lit na époque wana po osala obanda lit o matalikolo ya bash il faut au futa ba droit net lelo bwe ba $100 soki muke $50 po lit catch ezalaki pena na top po chaîne à TV ezalaki kaka moko. Alors maître wana lia senganga droit a senganga droite c'est parce que ezana koko moko oya négociaki nae donc a komisaki kombo nanga de yana nzela ya kindoki na butu et pas maître wana donc na moi senganga droit ezate omoni maître wana ebisinga me ba yebisaki nga makambo no na tindaki baluka yo oya awa kota mbala moko banantrellement na kota na bash samba senganga enka tangu na koti na bash na komi kosala lit eloko aliboso na koma ki tete dire
Même ba para na ndako nazo banga bango lisusu. Papa telemeli nga na telemeli papa na longwaki na ndako ya famille. Nakomi kolala na ndako ya bekiri. Yango soko moni mwana na yo akomi deja kovanda na bekiri, akomi kolala na bekiri, akomi kolanda makambo bekiri. Koluka na makasi te luka nzambe na bozindo. Banda ko sambela pona mwana na yo, nzamba longola ina bekiri wana po bekiri ebelo zomona. Eze kiri na moi, meme kiri yango eza na butu ya sorcellerie. Ozomona, ndomoni tangu na komi kosala lit, to salaki na lit 5 ans. Tangu na sali na lit 5 ans wana maître wana eko benganga. Alobi nanga Vasco na sepeli na yo na moni ozana étoile mingi. Étoile ozanango na lingi na bimisa bakacher. Na tangu wana mutu po bima kacher, il faut ça la 10 à 15 à 20 ans. Menga na sala kaka 5 ans. Alobi na lingi obima kacher. Na lingi na bimisa yo na baliter ya kala. Pasteur, excusez, est-ce qu'on a bimiso kacher wana déjà basali yo initiation ou donc babimisa mutu kacher nanu ba initier yete soit bakozwa ka mutu moko boye azosala lit ale babimisa kacher ça ko initier wana déjà ba initier ki na kingo. Olandi bien ndenga lobi nanga. D'abord nanu en a répondre na question wana. Tangu déjà yoza chrétien. Place oyo musique ya liba tubomela ba masanga na bar. Yo pe chrétien obandi kokota na bar wana. So koti na kati mvutima. Ata Saint-Esprit zaki 4 fois kima. Puisque mukanda na Romains chapitre 3 verset 23 Bible lobini. Esengo na moto Bible lobini na Romains chapitre 3 verset 23. Mutu oya sali masumu azangi bokonzi na nzambe. Donc tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Omoni, donc kolobate lokola naza na Yesu Kristo na kende kokota na boîte de nuit na kende komela na batu na langwa nanga po naza na Yesu Kristo. Non, ozangi bokonzi na nzambe. Soki kufe komelio na tango wana, place no ezali felo. Est-ce que vous comprenez? Lokola nga na kende ko sangana déjà na batu mabe. Nazalaki déjà envoûté na milimo mabe. Malgré ma bondeli ya baboti nanga. Nazalaki déjà envoûté. Vous comprenez? Nazalaki déjà envoûté. Bon, lelo po nanga moko na lobaka boye. Nzambe atika kinga na kota na monda molili. Pona kende ko découvrir. Do atinda kinga ambassadeur na découvrir secret ya monda molili. Puisque soka atika kinga pete na kota na monda molili wana. Mais lelo bana na nzambe oyo partout monda tie bazo fungwa mamiso. Puisque zana lisumu mususu mutu asala ka neglijaka. Mais lisumu wana nde mutekanga ekota ke na prison. Mais na nzela na témoignage oyo. Ndenge nzamba lobi na biso na mukanda na Jean chapitre 8 verset 32. Bokoye babosolo. Pebo solo ekokango la bino. Nanzela na témoignage oyo batebele bazo kangwa manango. Omoni, donc nazalaki déjà envoûté nanu ba initié ngate. Et puis na koye bisoboye. Tokoya kotanga na be monsieur koya basini ya sorcellerie conscient na sorcellerie inconscient. Mutu oya zali envoûté. Adéana sorcellerie est conscient. Donc sorcellerie est conscient et zali mutu o baza ko utiliser sans le savoir que bazo utiliser. Donc quand ça la nema sumu moko sentir à l'aise na kata motema na ye et loko moko zo tungise zate. Yeba koza déjà envoûté ozali na sorcellerie est conscient. Siko eloko nini passé tangu na koti kokota na koti na kati ya lit na bandi kosa lit maître wana lobi nazo bimiso kacher na ba kacher na ba liter o babanda lit banda kala. Omoni yango na osala nini nazo bimiso pe kacher elongo na bango. Akomela kibiso biloko akosomba. Biloko wana akomela soto somba basoso. Tosomba ba dra ya pembe, ba dra ya rouge, tosomba ba bougie, ba biloko ebele ba parfum, lelo ba bilo musuno na koye bango te tosomba na ba mbeli. Omoni, toke tosombi biloko wana toye kopesa ye. Tangu topesi ye na moi wana, alobi na biso tozonga partir ba 23h30.
toye kokoma wana ba 23h30 tovandi pane libanda tangu kaka toye kokoma 0h30 na koyebisa bana na nzambe libondeli ya butu eleki libondeli ya moi monde a ténèbre ebebisaka vi ya mutu na moi te ebebisaka nde vi ya mutu na butu ozomona mo Kristo soko longi butu yeba ke olongi bitumba nyonso omoni sikwelo konini passé tangu tokomi 23h30 0h30 ebeti akoti biso na kati ya temple na ye tokoti na kati ya temple wana tomoni ba cercueil tomoni bikeko tomoni ba biloko ebele na kati ya temple pardon ndenge ozomona biloko wana je sais banda obangisa bino te bokomona ba cercueil biloko wana donc est-ce que na moment moko te banda okanisa ba parents na baza pasteur soit tam sous conscience na yo na moment moko te banda osala anga na koti makambo boye donc o vanda ki te po kanisa makambo nazalaki déjà mvoûté omoni mutu soka za mvoûté ata zalaki na liloba na nzambe tango akomi mvoûté yango moni ba pasteur rebela zane pasteur azote ya mais diable mvoûté ye akomi kobima na bandimi na ye donc église wana comme église abekobo to kwa kolobela ngwa omoni monde à ténèbres et qui koluka mosali na nzambe na bandenge belé zuyete mais na nzele kobo ezuye ozo comprendre mutu oyo aza mvoûté akotikala komiyeba lisusu te oyo azosala eza malamu to mabe puisque Saint-Esprit abimi kati na yo yokana yebisa yo soko olingi koyeba ke oza ya kokambama na molimo mosantu okoyeba ngo na sini oyo tangu kaka osali lisumu moko okomona motema no ekomi mal à l'aise motema no ekomi kosala mawa moko ekoteli yo ekomi koloba na yo pona nini nasali lisumu oyo yeba keza Saint-Esprit nda komotungisa yo po kende mbala moko na repentance yango na yebisaka bana na nzambe okwesami na 12h juste 12h1 seconde c'est repentir puisque eloko ekaboli moto na nzambe eza kaka lisumu eloko ezongisi bolingwa moto na nzambe eza repentance omoni yango oyo nano a se repentir te a se repentir ayamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi puisque ndenge tozali boye Yesu obi tozala prudent lokola banyoka po toyebi ngonga te toyebi pe tango te lelo mo Kristo soki okufi na masumu okeli felo yango mo Kristo moko taza lokola nzambe moko ta kokena nzambe mo peto ezaka ka Yesu Kristo ozo comprendre oya longa masumu mais biso ba Kristo toana mokili ya masumu miso ekoki komona mabe esali masumu matoye ekoki koyoka mabe esali masumu moteme ekoki kobomba mabe esali masumu makanisa ekokanisa mabe esali masumu makolo ekotambo mabe esali masumu maboko ekosima mabe esali lisumu mais tango kweisami kobomba lisumu na kati ya bomoi na ote directement se repentir mais mutu oyo esi akoti na kati ya masumu aza envoûté Saint-Esprit kati na ye eza te donc mawa mpe kati na ekozala te ozomona yango moni bandoki bazalaka na mawa te mutu oyo komona aza ndeko na yo aza camarade no azalaka na mawa kati nete yebaka aza ndoki tokoya kopesa basinya omoni donc nazalaki envoûté tangu naza na kati ya mvoutima ata nakotaki na kati ya temple wana namoni bacercueil bikeko babiloko ebele bacercueil etambola bikeko etambola ezoloba nakokaki kobanga te eloko moko wana te mpo nazalaki envoûté. Merci, pasteur. Tous ceux qui n'ont compté balingi basala yo initiation, mais nalinga qui pe na pe opportunité pa bande konabiso ba journaliste baza awa soki pe moko na moko koki ko banda déjà ko tuna ba question. Salut papa. Bonjour. Autrement dit, on a initié, formé, transformé pendant 24 ans. Ok. Le processus est complexe, il y a conversion à Et puis, quel est le père de la foi? Ici, ce Kazali, quelles sont les formations bibliques pour le réussir déjà aujourd'hui pendant le moment d'organisation?
Ok, merci. Nauti koloba awa na ebite soko landa kinga malamu. Na introduction na sali awa na lobiki. Premièrement, nazalaki mwana ya pasteur. Na botami na libota chrétien. Na kati na fepako nzambe malamu. Papa nanga zalaki pasteur wana. Ozomona. Alors, ndenge mukana na Jean chapitre 10 verset 10 nzamba lobi moyibe aka koyiba koboma pe kobebisa. Kasi Yesu ayaki pona kopesa biso bomoi. Moyibe ayiba kinga. Nake ko servir diable pendant 24 ans. Kobongola nanga motema. Nga na bande kopesa na ba pasteur. Na kotanga kombo na bango te. Na sala même na ba pasteur rebelle ba koma ba grand. Même sous bazana mbokoyo. Mais publicité za Yesu Christo. Nga na sala ga publicité kombo moto te. Ozomona. Alors, ngai mutu azonga lisusu te ayebisanga na tango wana. À part papa na biso ndenga bande kozwa courage à côté yanga. E muso sambela nga na osekananga. Ozomona na mona ki mutu moko tazwa courage. À part mama moko, mama pasteur moko Elisandrine na fait pas kon nzambe malamu. Yenda zwa ka courage. A pesa ka pe message. Bien que na fait pas ko ba pe message te ma pesa ka message. Na sekaka ekaka na chola kai. Ko bongwa na nga motema mutu aye kote yanga te. Na uti koloba awa kaka na jour moko. À partir de 16h, na bimaki na kende grand marché na biso na ekozonga batu bazo zelange belé po epananga ko banda tongo tipo kwa soki batu baye kozwa bonganga pananga na tangu wana soki baza mukelo ba 30 po batu babanda ko tondo zo mona ba kitse belé na baba au local hôpital ozomona alors kozonga nanga na kena suba na koki kosuba te masube kangami. To masube kangami na bengi madame nanga na ebisie. Tangu na ebisie na senge mai na mela mai ebele mususu na koki kosube bele. Mais masuba ka toujours bloqué. Ozomona. Ok, vi nanga mobimba pendant 24 ans na ebende ba melaka kisite. Nde sikoyo après blocage ya masuba wana pe me komi mukuse. Nazo forcer même ko sala toilette bima pete bloqué. Koko mananga na hôpital yango wana. Après koko mananga na hôpital à quartier, ba meki ko traitenga ko tsanga ba sonde et simbite pe me se multiplier makase. Nde bakende nanga na Saint-Joseph, koko mananga na Saint-Joseph, nazalaki lisusu donc bakenda nanga pena à l'agonie. Koko mananga kuna premier jour si ni ya vi komona boyo mutazo ninga na oloba malobeza ki sutekima ozolanda tant tokoya na témoignage pour tozana bino na opesa bino ba détail ya makambo musela elekaki na hôpital wapo nazo sauter po TV zangonga mais tokoya na bino mikolo nyonso na bino na ba parti alors après 4 jours minganga be ko benga famille nanga balobi boya ko bongisa mutu na bino po bolekse na morgue nde Yesu Kristo aki ko bimelanga alobi nanga na tema lo bakati na yo oyo nyonso akondima kobika kende koyebisa bato esika yo vandaki na oyo vandate yebisa bango koya nanga Yesu Kristo ekomi pembeni babongola mitema na bango po bazwa bolimbisi ya masumu. Olandi, obi na tema lo bakati na yo. Bato ebele bakondimango te me oya kondimango akosala nini akobika. Donc kobongola nanga mutema yango wana. Après avoir kolamuka na kati ya koma ngambo balenge balexanga na morgue ba pasteur ebele na ona yebana kina bango na ona yebana kina bango te bayaki kotala ngata on abimi na salle d'urgence wana mais problème ezalaki pona kokoma na ndaku nanga po wana ndezaki problème ponga mutu nyonso okota na bandi koteya nazwaki neti liboma na mutu nanga même ba minganga bakanisa kyango liboma
nakomaki koteya nazaki na flat moko na tongaki ya 14 chambre ya bien na baudi koteya petit frère nanga o azaki responsable na no bikende kokanga ngo nzamba lingi yango taboyi masumu natali mwasi nanga banda koteka masanga ba drogue ba biloko ebele na obizwa biloko wana ba drogue tumba yango zwa masanga wana panza milangi wana Yesu alingi yo Yesu alingi biloko wana te ozomona. Alors, nakomaki koteya na kena médecine interne place batinga na komi koteya ba maladie ndenge nzamba biksinga ndenge pa ko biksa bino na ngina silisa na question non kosala makambo yo kote ya bato wana oziongo epaya nani oleki na l'école nini c'est ça la vie chrétienne mais yondo katinga ponga nazo cité nazo lo hôpital awa to lo baté nazo lo ba sir na bimi hôpitalité nazo orienté yo na question na yo ndenge na kutena na Christ na kati ya koma na yaki na vite babengi famille nanga bako bongsanga balexanga na morgue nde Yesu Kristo akobimela nga zongisinga na vie nde na banda kote ya memba minganga na hôpital memba malade na hôpital memba ndeko nango tozalaki na bangwa na banda kote ya na hôpital puisque tuninga na bongoli mutema ndenge nini yango na bandi koyebiso nga na kutena Christ na hôpital. Après cela ba pasteur ebe bandi kwa kotalanga esenga ke fona bima na hôpital na kende na ndako ba pasteur wa bande ko kima tangu na bimi na hôpital na zonga ke pa na biso mama na biso abosanaki tangu papa kufi atikaki bandako mama koma ekozwa bambongo bandako wana aokepesa na église esala musala na église babondela po na nga nzamba chanze bomoi nanga abosanaki yango nde sikoyo nayaki kokende na église ya Fepako Nzambe Malamu esika oyo papa zalaki moko ya basali nakei kokutana na pasteur adjoint lokola yeba kinga pe très bien alobi na ngai tozela pasteur na nga titulaire aya na ko expliquer ye pasteur titulaire aya a expliquer ye pété nga na zongi na prière na pourquoi nakutani na pasteur titulaire oyo kombo na ye papa Chibin Dieudonné Chibin Chibamba na paroisse ya Nzambe Malamu Masina Petro Congo nde nakutani na papa Chibin na expliquer ye eloko o nakutani nango makambo o nzamba salelinga message o nzamba salelinga nde papa Chiba lobi nanga biso na Fepako Nzambe ya Alexandre Edi na bala alakisa biso to kozela likambo kaka ndenge oyeboye aza nzamba temps présent tozo kita directement na ndaku na yo ba image yali tangu bakiti na ndaku nanga église mobimba quartier nyonso etonda na miswa batu nyonso babandi koyemba babatuninga temple zapi na bi chambre yangwa kende fongola bondelinga lisu nzambe wana na kena fongoli ko fongwa na fongo to bandi ko bimisa babiloko na makanisi ya papa Chibin bazwa babiloko wana bakende kotumbango na nini na église mais na ba prière wana Nzambe oya kabola kapelo kumu na ena mutute biloko wane pela moto yango moko na miswa bato na opesa bino ba image botia bana na Nzambe bamona pona lobaki na za témoignage vivant ozomona na za témoignage oyo ebimi gauche droite te epela yango moko ezika sabatumba yango donc père spirituel nanga eza ye moko Yesu Kristo papa nanga encadreur oya encadrenga puisque tozaka na confusion te na bato Nzambe ndaza père spirituel na yo molimo eza kati na yo yango nde molimo na Nzambe soko tambolaka na kobanga yo mais tozana ba encadreur na biso neti Paul azalaki encadré na Ananias nanga ezali papa nanga Chibin papa nanga Aerego Aidini Abala représenta
ya nzambe malamu fait pas konza malamu monde entier yenda bondelinga nzambe na message na yaki nango papa nanga Tshibin nde encadre nga kati na liloba na nzambe nalingi nazongisa yo na bacours biblique omoni ngai nalingaka makambo bacours biblique te vrai enseignant eza molimo mosantu soko moninga nazoteya bandeko balandanga nazoteya c'est parce que nazana enseignant oyo enseignanga c'est Saint-Esprit ozolanda encadreur nanga na ebiso déjà papa nanga Tshibin na papa na biso za représentant fait pas konza malamu yenda yaki ko bameminga pa na ya bondeli ngai alobi kende monde entier ko sala musala o nzamba sali nini atindio Olandi kombo na e papa aerego aidine abala Olandi Olobi philosophie nangate attention bongi sa place wana na muta ba philosophie te soki na ebiso bongo pourquoi théologie nde mutebebi se évangile nzambe nazalaki na kati ya temple nanga muto asilisi classe musala ezate musoza frère na église moko afungoli église naye tango afungoli bato bazate ayepa nanga kozwa kisi église nanga ekola bazebele bazolandanga avana ya awa misusu batindaki kobetanga masasi ba image za wana po na kome deja ko bimisa ba secret na bango na poisa bana na nzambe bamona et puis na ebisaki bango na bangaka oya bomaka molimo oya bomaka nzoto te muto a théologie ayepa nanga kozwa kisi église ekola tokotuna ye na église na yo nani frère oyo aza courageux to sœur oyo aza courageux soka pesi biso ye nde toko récupérer sœur wana to sacrifier ye bino bokundie na moi na butu to eto la musie toke kotelemisa liboso église wana yende so akomosa l'évangélisation akobenda bato okomona église wana etondi pasteur wana akomosa la ba miracle tokoya place wana nazo répondre ngone na ba question na yo mais tangu tokwa na ba témoignage ko expliquer témoignage moko na moko na koleka na ko expliquer yo ozolanda makambo elekaka na kati ya église puisque diable ake ko batama na kati ya église olandi yango nzamba tindenga na fungola ba Kristo nyonso misu même ba païen na fungola bango misu olandi mengai na interesa na makambo ba cours biblique te kobanga soko tambolaka na kobanga nzambe otambolaka na vie de prière osalelaka nzambe landanga bien frère yo moto poser ba question osalelaka nzambe na o nzamba pesio na maboko na yo oza mwana na nzambe Saint-Esprit a enseigné yo olandi Saint-Esprit a enseigné yo otikala kokende kotangela liloba na nzambe te na classe yo kotangela nzambe est-ce que yo koepesanga okoebisanga nzamba za combien de mètres pour batangela ka mutu oyo yebi est-ce que so landanga lelo yo moni frère Vasco olandi témoignage nanga soko zana okangenga photo kozwa décorateur moko ebisie décorelenga frère Vasco ba décorer pe osali pe livre ozolanda po oyebinga mais nzambe okotangela nzambe est-ce que yo yebi nzambe omona nzambe oyebi na forme ni potangela ye non nzambe bayoka ka epe tondimelaka ye olandi soki omoni l'église lelo eza détruire eza pona ba cours biblique c'est parce que bayambi molimo mosanto nanu na kati na bango te baza musika na molimo mosanto mais bake kotangela or que Saint-Esprit batangela ka ete Saint-Esprit ayaka na bato babanga ka nzambe baza na vie ya prière basalela ka nzambe nde Saint-Esprit kitaka kati na bango. OK, merci Pasteur Fiston, merci. Je vais continuer dans ma question. Merci. Amen.
Oui. Na memeli bino kaka Yesu Kristo soki bondimeli ye bozwi bolimbisi ya masumu lobiko ekoti kati na bino po ete eza na bato ebele bazoluka délivrance na bandako ya banganga, bazoluka délivrance na ba faux prophète, bazoluka délivrance na ba pasteur mosusu baza ba sataniste. Ok, délivrance eza kaka na secret moko, repentance yango nde mama délivrance. Nzambe nanu abikisa mutu te kati na masumu esengeli mutu azala à se repentir. Potango mutu a se repentir, Yesu Christo aza lumière du monde, akokota kati na mutu molili wane kokima. Pona mukanda na Jean chapitre 1 verset 5, Bible lobi lilobeyaki lilobango ezalaki moto, moto yango azalaki moi, moi wane kotaki na molili pe molili ekimaki. Olandi, Yesu Christo a lumière du monde. Soko se repentir à kokota kati na yo. Molili oye kangayo na maladi. Molili oye kangayo na ba mari de nuit to femme de nuit. Molili oye kangayo na ki célibat. Soko se repentir. Ondimi Yesu Christo. Yesu Christo akoti kati na yo. Biloko wana nyonso se nini. Elongwe. Donc repentance yangone mama délivrance. Et délivrance, yangone mama prospérité. Pour mutu oya se repentir à délivrance, à kolukelo komo kote na makasi. Prospérité koya yango moko. Libale koya, santé koya, musale koya, esengwe koya, kimie koya. Tokobongi sango na bino elongo. Merci beaucoup. Merci Pasteur Vasco. Tu as vu que Makambo Kolobeza vraiment ebele pe tozwa temps vraiment ya Rolanda témoignage na yo partie par partie parce que bana nzambe o bazolanda biso bakomi déjà crier balingi ba yeba suite ya Makambo ngo ezalaki nini ba effet nango ezalaki nini pe nini oyo sala kati ya ba vie ya batu et provoquer nini. Donc Makambo Koloba vraiment ils belé tozwa autant na ba témoignage ningo utai Koloba o eza TV PTV za la likambo ya temps vraiment tout monde na ba osa biso déjà si neta na biso ekoki mais na éviter sokoza na maloba ya robakisa pona to suki sa a plus to pesa ne bana nzambe o bozola na biso to yebi ke botikali vraiment la posa ya koyeba a profondeur makambu oyo pasteur Vasco akotaki eloko nini kozaki na vie na ye pe eloko nini kozaki na vie ya bato mosusu. Donc tokolandango vraiment na ba détail nyonso na témoignage au pasteur Vasco akopesa bozala vraiment connecté parce que pasteur Vasco aza awa pona ko expliquer vraiment makambango et memaki nini et salaki nini na vie na ye pe biloko nini na banda ko sala na vie ya bato misusu pe kobongwa na ye tango Yesu Kristo abengi ye be fe nini ye abanda omona avant pe après Jésus Christ ndenge nini et comme vie na ye. Donc tokolandango vraiment na ba détail nyonso na témoignage au pasteur akopesa pasteur to éviter ceux qui osana maloba ko bakisa parce que comme déjà Nathan. Ok, liloba kolobe ali kaka bana na nzambe ba o nanu ba se repentir te ba se repentir ba oyo ici ba se repentir ba continuer na kotambola na vie ya sanctification puisque koya na Yesu Kristo ezali liwa ekuta yo na masumu te po ato sambela kamakase mais soki liwa ekuta yo na masumu yeba ke place no ezali felo po ete touta ki na éternité tozonga na éternité na nzambe. Numéro nange yali ezawana numéro ya awa nazo salela awa ezali na plus 244 923 36 et plus 244 923 36 63 44. Wana numéro nazo salela awa et kozala pas affiché donc plus 244 923 66
343 donc bakoafisha yango mpe wana bokomona yango nde numéro na osala awa eza pe na WhatsApp yango nde na osala numéro na nga pe ya Congo ezoleka esika oyo internet ya lito na flat nazo vanda to na salle awa ezali 080 plus 243 81 43 30 475 donc 081 43 30 475 wana eza numéro ya RDC mais awa pe na WhatsApp ezoleka mais soko lingo benganga ali mbala moko na internet ozwinga to bengi numéro ya ngola awa kozwanga muto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka muto ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babungisaka soki diable utilizaki nga panda 24 pona kobebisa bavia bato kokanga bavia bato konyokola bato lelo Yesu Kristo nzambe na nguya alongolinga na libulu ya ténèbre aye nanga na lumière atindinga kati na bino na ngola awa apesinga manda pesinga ezaka kana liloba na ye manda pesinga za na mafuta te na mai te na mungu te ne loko moko te po Yesu Kristo azanzambe azakati na biloko wana te apesinga manda wana liboso na yo pona kolongola yo na prison pona kolongolo na boumbu pona ko traiter baka difficile na yo kaka na kombo na Yesu Kristo benga biso na numéro wana tokobondela pona yo komona Yesu Kristo akokita akoleka na kopesa yo solution na problème na yo pona tambolinga moko te na tamboli na Yesu Kristo azali nzambe oyo atretaka baka difficile azali nzamba makambo ya mikete ya makambo ya minene likambo enyokola kiolobi na nzela na témoignage oyo tika ete nzamba sala yo likambo wane koma témoignage esika bozali bosimbi mitema na bino bolandinga na maloba oyo na kosambela na prière oyo Kolo Yesu Kristo toye liboso na yo ozali tata biso tozali bana toye kolela na se na makolo na yo yokela biso mawa limbisa masumu na biso kotangela biso mabunga na biso te kanisa makila na yo oyo sopaki na ngomba Golgota po masumu na biso elimbisama Kolo Yesu Kristo to fongoli motema na biso Yesu Kristo yaka kota na motema na biso to zui décision ko bandalelo ya kondima yo Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na biso kamba bomo ina biso na volonté na biso te kasi na volonté na yo yo monguna satana oyo nyokola ki biso na nzela na masumu na nzela na maladi okangaki bavi na biso ko bandalelo biso na yo tokabwani bomo ina biso esombami na makila na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo efuti nyongo nyonso ya masumu o libota nange sala ya masumu oyo na sala banda bomwana nanga kino lelo makila na Yesu Kristo ezipi biso makila na Yesu Kristo esukoli biso Kolo Yesu Kristo efase kombo na biso na buku nyonso ya lifelo koma kombo na biso na buku no ya bomoi bongo lelo yaka kati na bomoi na biso tosengi lisungia molimo mosanto akamba biso azwa contrôle na kati na biso apesa biso mayela kokima masumu apesa biso makasi ya kolonga misala nyonso ya satana na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen. Amen. Olandi mission oyo obengi osambeli après obengi olanda prière otina suka nzamba pambola bino. Merci bandeko nyonso o bozaki branché vraiment pasteur Vasco aza awa na mboka ya Angola Luanda pe aza disponible ya koyamba batu nyonso numéro CP Sami benga na numéro wana parce que Vaso akoyamba yo solola na ye yo mtoza na problème abi azui manda ya Yesu Kristo pona koya ko traiter ba cas difficile yo oza na problème benga pasteur Vaso aza wana disponible pona koyamba yo. Merci na bana nzambe obozo landa biso na Angola na Luanda na monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Biso toko continuer na pasteur Vasco bolanda ba témoignage à ko détailler makambo nyonso pendant 24 ans oya sali na kati ya monde ya magie pe ya sorcellerie pe après kozala pasteur et loko nini nzamba zo sala na vie na ye bokolanda ngo nyonso parce que pasteur Vasco aza awa pona kopesa témoignage.
bozala vraiment branché pe botika la bino nyonso avec la paix du Seigneur. Merci. Bapesinga mission na ya komona ba Kristo nyonso o baleli tango mulai.